koyinda mambu masobele bana kisasa mambu melunga masolo ya sika Kin l'artiste tala nani aboya Kin l'artiste yo boya moyo nani okotuna ngulu tala potokuna mbongwa kala mukomboso mbongwa zayi balia makalisusu te mais Kin l'artiste franc-congolais oyonde kisasa Kin l'artiste kisasa babuka na kate kisasa soko lali my Rolls Royce triple na bino banso bozwi libaku ya kolanda magazine Kin l'artiste ezali bongo moko ya betoile ya communication la polyvalente nde na ponami pona basango ya lelo kasi boyebaka sensa elobi ekolobela au cours ya réunion na ye ya mikolo ezali koya sur dossier ya machine à voter oyo ezali ko créer polémique ebele na classe politique congolaise akopé sa position na ye soki machine à voter et kozala bongo utilisé na ba élection ya le 23 décembre to ekozala bongo utilisé te mbote lisusu Congo Kinshasa Congo Brazzaville bipai wapi bozali scotché simote blende pona kolanda magazine oyo bolingaka tika ete kimia eumela mabota na bino kasi ya mokola lelo yango ese bandito fungola yango pona koyebisa bino ke lelo ezalaki bongo premier jour ya exeta kasi ba cameraman na biso bakitaki bongo sur terrain ba bandenge nini elekaki. Session ordinaire, il y a examen d'état, édition 2017-2018, isinge koyebake ibanda kinde mokolo ya lelo lundi 18 juin 2018 oyo na République démocratique du Congo Mobimba. D'après ministre et enseignement primaire, secondaire et professionnel EPSP na Mukuse, Gaston Moussemena, Ye alobaki ke 672 209 candidats nde ba participer bongo na examen d'état. Pe bazalaki réparti na 1964 centres na etandi mobimba ya République démocratique du Congo. Kasi ministre et enseignement primaire, secondaire et professionnel, monsieur Gaston Moussemena, ye a se féliciter makasi na ndenge participation ya ba fille ezalaki quand même élevé pour la édition 2017-2018 oyo. Nombre ya ba filles oyo ba participer elongwe na 242 960 pour la année passée pe et komi bongo na 264 850 soit augmentation ya 21 890 filles oyo ezali équivalent ya à peu près 9%. Kasi a na ville province ya Kinshasa examen yango et s'est déroulé malamu caméra magazine Kin l'artiste kitaki na ba centre pour na kotala ndenge nini ba élève ba sali ba examen oyo pe bazanga ki malobate na micro ya magazine Kin l'artiste. Le premier jour on fait examen et on sali culture générale le lobby de quoi la science le lendemain de quoi la langue. C'est non normal. Je travaillais bien, c'était bien par la grâce de Dieu. Je suis content dans Moussalo de Sali. Et Sengeli Koyebake, examen Oyo et Salemi na etandi mobimba République démocratique du Congo, ya pas si pe mawa ezali ke na territoire ya Chibala kuna na Kasai central élève moko autaki kokufa avant examen e banda et pesi pas si pe mawa. Kasi na ba place mususu examen elekani na kimia nyoso tu pe esalaki eloko. Nouvelle dynamique Congo o ekuma makaepa ya Papi Matezolo boyebaka basalaki mobange na point de presse mokolo ya samedi leki rolo kisonsi azaki wana pona reportage. Nouvelle dynamique Congo ndeka na mokuse oyo ekumba maka epa ya autorité morale na yango Papi Matezolo
ba organisaki week-end passé mobange na conférence de presse pour na ko célébrer un an ya parti na bango awa na siège na bango ezwami na commune ya Kasavubu. Botala siko binomoko tango ye moko autorité morale Papi Mantezolo akita na mabele ezalaki nde ya koyinda ayambamaki kitoko epai ya ba membre ya bureau ya parti na ye pe cérémonie yango efungwamaki na kimia nyonso tu. Moya circonstance ilobamaki kitoko epai ya Mbuta Zola oyo azali secrétaire général ya parti Nouvelle Dynamique Congo NDK na Mokusi. Après moya circonstance yemoko autorité morale Papi Mantezolo azwaki maloba oyo abandaki na ko remercier base na ye ndenge bapesi ye confiance pe bapesi parti na bango NDK confiance durant mbula mobimba. Apesaki pe lisusu merci ebele epai ya formateur na ye honorable Mwanantsemi ndenge aformaka ye kitoko pe ayaki kobakisake Nouvelle Dynamique Congo NDK na Mokuse bazali bongo na ngambu ya opposition pamba te ye moko azali komona ndenge nini population azali ko souffrir na République démocratique du Congo yango wana etindi parti na bango bazala na opposition pona koluka kosunga population na ndenge ilongo bani. Dire que ça quand on est en opposition tout ça na ba règlement na biso tout ça na ba disposition oyo ezo régir biso plateforme wana tozali na kati kuna biso na biso bandeko ya opposition. C'est-à-dire que j'ai confiance à ma base, je n'ai pas confiance aux autres. J'ai confiance dans la population. Oh, on a dit qu'à la bango na lien indéfectible. Quel me donnera les hommes? Rien du tout. Kasi esengeli koyeba ke cérémonie yango ezalaki nde sanctionné na jeu ya question-réponse oyo ba journaliste batunaki mituna kitoko peye moko autorité morale Papi Mantezolo abeta ba question wana nyonso tu dada na ndenge ya defoite pe cérémonie esilaki kitoko esalaki mama na eloko te. Parti politique Liberté basalaki bongo installation ya ba membre ya cellule de base week-end de l'équipe bolanda ba reportage. Installation ya ba membre ya cellule de base ya quartier Mombele na commune ya Limete pe sensibilisation ya ba maman sur processus électoral na kati ya parti politique Liberté oyo kumamaka kitoko avec impact na idéologie et pa ya honorable Germain Kambinga autorité morale na yango boyeba que esalemaki week-end eleki epai ya monsieur Jérémy Fumvulu oyo azali manager ya parti politique Liberté na commune ya Limete na présence ya ba membre ebele ya parti pe population oyo bayaki pona ko participer na cérémonie yango esengeli boyeba que nyonso elekanaki kitoko kaka ndenge ezalaki prévu pe manager Jérémy Fumvulu asalaki présentation ya comité oyo bako diriger cellule ya parti na kati ya quartier Mombele liboso ya population pe alataki bango insigne ya parti oyo ezali monduki na bango pe eko permettre bango ba défendre pe ba représenter parti partout oyo bakozala pe na suka na yango boyeba que quelques mamans ya parti batalisaki souci na bango epai ya comité ya sika oyo bakokumbela cellule oyo po nyonso etambola kitoko. Tango bando kende rétroviseur do ba glace no ezala na se potala asima place oyo zo uta. Ezate ke tango yotali liboso otala souci no place ozo uta te. Toye ko sensibiliser ba mama pona ko installer ba base na biso ya parti Liberté na kati ya Mombele. Parti Liberté eza parti moko ya sika eye kokota na masolo ya politique ya mboka na biso. Eye échanger politique oyo eza kosalema sikoyo yango comme parti na biso ebengami Liberté yango toyaki tosolo na bamama bazala libre ya s'exprimer liboso na biso na makambo oyo bango basala nini baza na yango nyonso elekanaki na kimia bamama bamembre pe comité ya sika ya cellule ya quartier Mombele bazalaki na esengo ya makasi na déroulement ya cérémonie na bango pe ba remercier ki makasi honorable Germain Kambinga autorité morale ya parti Liberté et se préparer na ba élection oyo ezali kuya awa pe Liberté ache mutu na makambo yango ekosala eloko te. Na page ya société esengeli boyeba ke na quartier ngafani kuna na commune ya Selembao érosion moko ezobuka pe ezo continuer toujours komemba bandako doya mai azaki wana pona commentaire.
Érosion oyo bozali komona ezali moko ya ba érosion ya munene oyo zomi bongo na quartier Ngafani na commune ya Selembao. Érosion oyo emela bandaku ebele ya lolenge na lolenge ezo continuer toujours na komela bandaku. Botala ndeti ndaku oyo kala mingi te yango pe ekolia mapo deja esali ba fissure na ndenga kosakana te ba tol kutu ici balongoli po ndaku kala te ezali kokwea. Bon, souci na biso eza pena ke soki ba abwa ki ba fulu yango awa ndenge tondaka ebele boye kanga mwa nzela mutuka moeleka eza te bayaka mwa lombangu na mwa mashini wana elongolaka yango ti na libulu likambo ya érosion tobela kaka na bakonzi ya ville province ya Kinshasa boye bananu koluka solution ya érosion oyo ya quartier Ngafani na commune ya Selembao ndenge pe bozwa initiative ya kobongisa ba érosion mususu komona érosion oyo ko continuera kaka komelaka bandaku boye ezali kitoko ata mukete boye bela po oyo ezali vraiment de n'importe quoi et ça les locaux te totikala kaka na commune ya Selembao pona koyebisa bino que population bazaka na quartier Kalunga bazali na pasi ya mai na ndenga kosakana te. Pero ebende azaki wana pona ba commentaire. Tozali na quartier Kalunga na commune ya Selembao. Esengeli koyeba que caméra ya magazine Kin Lartus ekitaki awa pona kotala ndenge nini population à côté o bavivaka kasi bazali na ba difficulté ya makasi na o eteli bongo mai ya régie des eaux. Esengeli koyeba que depuis quartier oyo izala quartier population bakemba ka makasi na problème ya mai. Ndenge mozali komona bana ba maman na ba cantine ba bidon pe ba basana mitu bango nyonso bakendaka kaka bisika oyo bozali komona pona kotoka mai ya mabulu. Yango nde permettraka bango balambela basala misala ya ndako pe bamela pasi pe mawa po botala condition hygiénique nini oyo mai yango ezali. Donc baleli makasi surtout na saison sèche oyo tokoti po mai ekomi pasi na ndenge des fois te pe place oyo okita omata il faut pesa mbongo avant otoka mai yoka communication pasi nde ya mai vraiment talanga mpaka boye naza na pompi na lopango mai bima tala balabala oyo etondi mai bongo leta zawa pasa boye vraiment leta ngo azosala nini tofotaka yeka na bango na classe na omema mai nana kosa ata un mois te na omema mai po ani pasi ya mai na yebi te Kinshasa yango so tokima na biso mboka ye soki tokende wapi toyeba te bakonzi ya régie des eaux esengeli kobwaka lisu na quartier oyo po population bazali kokemba na ndenge ya kosakana te po ezali pe manque à gagner po na bino soki bokotisi batio mai ekoti kitoko na quartier oyo population bako respirer calmement bako vivre pe kitoko contre ba maladie oyo eyaka na nzela ya mai pe bako futa ba facture na ndenge esengeli mbongo ekokota na trésor public boyebela po boye ezali kitoko ata mukete. C'est pas normal. Olingaka o voyager na bamboka ya ndenge na ndenge yeba ke agence de Katem Travel ezali wana pona ko faciliter bino ba visa. Yero ebende azaki wana pona commentaire. Dekoyo Congo, Kinshasa, Congo Brazzaville, on vendit partout na Afrique, yokelanga eloko oyo. Au matin, bango bambala na mbala, au côté ba chaîne de prière, pona koluka masolo ya voyage na mikili ya poto, papa maman, tikana yebisa yo, solution yango yo eye. Désormais, mosungi ya bana ya mboka, pe facilitateur ya ba Congolais tout, na masolo ya obtention ya visa, na facilité Yeyo des Katem Travel Agency et pas il y a le DG Android l'homme que les visas obéit Sergio Chikangu aye pona kosunga bino à travers ma service na bango epele ya qualité pona ba étude na France, Italie, Canada pe na bamboka misusu yaka awa na facilité bongo ba bourse d'études pe awa ezali o pona kokende kotanga na Tunisie pe na bamboka misusu e bongo pona tourisme poza mobiba pona bandeko oyo bazali ko hésiter musala ezo salema pona ba oyo baza na posa ya kobima mboka na ba condition normale tobimisa yo na mboka tene tingulu obanda ko frauder ça et la tobimisa yo mboka na ba condition normale adresse za kaka moko ozana posa ya visa nyonso ya mboka nyonso ozana ngo posa
biso musala ezosalema. PKTM Travel Agency ezali na yango esika ya kobonga te na deuxième niveau ya galerie Efra oyo ezomi sur avenue Victoire numéro A20 na commune ya Kalamu non loin ya Arrêt Mabaya boza mobimba na PKTM Travel Agency ekosala eloko te yebela. Obetaki devait loterie qui m'embangu pour la kotala ba résultat kuna na cyber café Eric balobi prise en charge ezali nango bongo assuré. Zambe Koko Yaya pe mokonzi na Kinshasa na Afrique centrale mobimba na masolo ya devait loterie yeyo les sauveurs du Congo, les bâtons de Moïse, le coach Eric Mwamba, papa maman, au Betaki de Loterie 2019, na ba cyber café news Eric, ya ville province de Kinshasa, yeba ya moke, déjà ba résultat, yeba ndaki kobima depuis le 15 mai 2018 oyo, pe ba gagnant, awa na cyber café Eric, bazali ebele, ya koloba kutu ezali te, pour cyber café Eric, azali toujours qu'on continue qu'on battre record. Na 1000 francs congolais à Bomba. Yaka na accusé de réception na yo. Pour na côté la résultat. Ya Devil Lottery 2019 oyo. Womo na États-Unis d'Amérique na facilité. Organisi estili. Tiens, papa, maman. Aja soki o betaki Devil Lottery wapi. Soki o gagné. Que Ozali atteint la difficulté. Yaka na cyber café Eric. Par console na yo prise en charge mobimba. Ko banda e bandeli. Keno na suka. Oyo etikala ko salema nulle part ailleurs. Cyber café Eric n'est toloba biso tozawana na service ya peuple congolais. Donc au bobo na c'est une réalité. Na cyber café Eric va tuba gagner. Prise en charge de la route à Olobate. Alors n'est tozoloba en direct. Parce que na moi 3 personnes baganga. Mais c'est comme bonjour on va ça double. C'est-à-dire 6 personnes. Qui était toujours en direct, il y a États-Unis. Yaka na ba cyber café Eric, na 11e rue du métier industriel, soki oleki INPP, na commune ya Kalamu, okokuta bango sur avenue Victoire, numéro A20, non loin ya maison communale ya Kalamu, pe na commune ya Matete, kaka na terrain ya école Chobo, boza mobimba. Ekosala eloko. Yebela. Na quartier Maloué Kakuna na commune ya Ngalie Maboyeba que accident de circulation moko esalamaki wana epesi mawa. Accident de circulation oyo esalemi na tongo ya lelo lundi 18 juin 2018 tozali awa na quartier Maloueka na commune ya Ngaliema plus précisément sur avenue Nzolana non loin ya pont Kabila epesi pasi pe mawa komona ndeko mobali oyo ndenge akufi sur place kasi selon ba information tozwa ki epa ya population balobi que ezalaki nde vers 4h du matin bakutaki ndeko mobali oyo azalaki bongo nu liboso ya lopango na bango pe ntango babandi kobelela ye ndoki nde azwaki panique na ndenge ya defwa te ntango akimi nde motuka ya 207 oyo esalaka transport mpona kokende na zando eramase ye sur place efini ye pe akufi sur place population bakommunike. Par rapport à Macadam Basali, problème est il faut qu'on sécurise. Basa la finissage derrière. Tellement que bah éclairage public est athée. Moyen penza bah chauffeur bah tirer attention. Il y a bah tout bas les kanakati anzele za moi pas surtout na pomo les kawana. Moni pomo les kanenge zali comme éclairer eza éclairé carrément bah incident faut banda ko sa maman mingi. Mais faut tout ça la macasse de façon que bah accident wana to meka ko limitango vie conduction à ba chauffeur na bisonde mingi ba ibu ko combattre. Dans les cas comme on a été moins bien à Prince, les mutuke baneko ya en pleine vitesse. Mutuke yé et le côté à partir moi liboso na nde rotika eti aw. Mutuka nde etuti ezatekeno batu ba bomie ou bien nini boete. Population ya quartier Maloueka na commune ya Ngaliema basenge pa bakonzi boye. Ezali malamu po basela bango nzela kasi éclairage public nde esalaka mabe po ezalaka te yango nde koma à la base ya ba accident ebele o eselemaka awa. Pe lisusu na ngambo ya ba chauffeur kisela to vitesse ezali mabe makasi bolembeseke po botala ba conséquences oyo eselemi. Kasi boyeba que bourgmestre ya commune ya Ngaliema atindaki bongo ba secouriste po baya kolongola corps oyo pe ba mayango na morgue epesaki pasi pe mawa.
Oui, bila. okende na commune ya Mongafula, plus précisément na quartier Kimbwala pona koyebisa bino kenzela eza ya kobeba makasi. Na quartier Kimbwala, plus précisément na commune ya Mongafula, bino moko botala lolenge nini nzela oyo ezali na itamoko ya mabe makasi, c'est-à-dire mabulu pas moyen circulation kutu awa ya mamituka esale magalisusu malamu te kaka ba moto nde elekaka awa kasi ba moto yango ezali pe koleka na ba difficulté makasi botala ndeti mota oyo na client na moto bakoti na kati ya libulu chubu babimi yaboye zala na hémorroïde to pe zala na pota opération okosuka ndenge nini ponzela ezali vraiment mabulu na ndenge ya kosakana te ya pasi ezali que usine ya régie des eaux moko ezalaka kaka na nzela oyo usine wana yango nde edaka régie des eaux pona batia kisi na kati ya mai po bato bazwa mai kitoko kasi bamituka oyo eyaka na bakisi wana elekaka nango lisusu te po nzela ezali vraiment mabe makasi. Gouvernement congolais eprometa population koto bakoya kobongisela bango nzela kasi kino mokolo ya lelo bayaka na bango kobongisa nzela te population balembi pe balobaki boye na micro ya magazine Kin Lactus. Ina régie des eaux camion régie des eaux moeleka ate memela biso bakisi o basobolaka mai tomela nzela mabe bato kokweya na kokweya antuka toza bien te bobongisa biso nzela oyo tokosenga kaka na bakonzi ya ITPR bayeba nanu kobongisa nzela oyo ya Kimbwala po ezali vraiment mabulu na ndenge ya kosakana te komona yango na eta ya mabe boye ezali kitoko ata moke te boya kobongisa ngo population basepela po esi balembi babaye boye kitoko te. Kermesse Béni le visionnaire 2 et ses fongola ki bongo ba porte na yango ce que vous avez besoin stand papa maman qui mambangu okozala jamais déçu. Après avoir conçu la inauguration, il y a espace Béni le visionnaire 2, il y a commune ya Kasavubu, pe kozwa possession na yango. Et sengeli koyebake, président Béni le visionnaire Mavinga Sadiki, bakisela kaye l'homme social, abengisi bana nyonso ya Kinshasa, papa maman, vacancière, pona ko passer ba bon moment pendant ba vacances oyo, espace Béni le visionnaire 2. Bazali qu'organiser mo bangé na kermesse di jamais vu na commune ya Kasavubu oyo e kobanda mokolo le 13 juin ti le 2 septembre 2018 oyo ba activité e kozala bongo yele awa na kermesse Béni le visionnaire ba concert e kozala bongo organisé awa kitoko oyo ba kobengisa ba artiste ya ndenge na ndenge oyo bazali kosala buzz mikolo oyo na ville province ya Kinshasa. Yo linga koteka linga sala ba bonnes affaires espace za pona bino. Béni le visionnaire azali na bino na 13e mairie mais le sikwa na bino awa na Kasavubu na Sayo Bandal Ngiringiri partout bozali ma campagne espace na bino ya divertissement yango. Ba projection ya ba match ya Coupe du Monde et kozala paix au rendez-vous awa na kermesse Béni le visionnaire 2. Awa, bastand, ezali bongo ya kitoko, ba installation hygiénique ya propre, na ndenge ya defoite, pe mobange na parking, pona ko bomba mituka na bino, oyo e kozala sécuriser kitoko. Kasi bontuni ngai, kermesse Béni le visionnaire 2 ezali wapi, mosika te na centre d'accueil ya Kimbangiste, na avenue Sayo, okozala mobimba, na kermesse Béni le visionnaire D. Na kermesse Béni le visionnaire, toza kosieta, pe toza konguluma. Ezali eloko. Te! Joakitur esengeli boyeba ke mukola le 29 juin oyo ekoyinda mabe kuna na showbuzz. Alanga nzembo vibrator le bati kodro ako immortaliser bongo papa chéri Jibe Mpiana. Ekoleka na ndenge nini Dadi Kabe azaki wana pona. Commentaire. Kinshasa, Brazzaville, paix Angola, en ébullition, papa, maman, yoga. Na occasion, il y a unique événement, il y a l'année 2018, oyo, et Kosalema le 29 juin. Na kati ya mobange na salle de spectacle, showbuzz, na commune Nyanganyema, et pay wapi, ba contre-maître, ba livré, mobange na concert historique.
dénommé Ibrator Mpiana, le Guatikodro contre maître, chante Jibem Mpiana, Papa Chéri Binadamo, le Salvatoria de la Patria, et Koinda Mabe, na chobeuse et Paiwapi, a immortalisé de son vivant, Papa Chéri Jibem Mpiana, et Kozala Somo. Ibrator Mpiana, Robeta na chobeuse, le 29. Awa, le 29 juin, date historique, concert dénommé Hommage au souverain Bin Adam, souverain premier, Papa Chéri Bin Adam, Motopamba, l'homme qui a mis l'odant. Juin, avec ma vraie tonton, ma vraie Joe, tout balinga bilamba tozala Papa Chéri ngaba yoji, tokutana awa, c'est 29 juin, Ibrator Mpiana, hommage au souverain premier. Leader à Pembe, leader à Moufoudé. Kini Mobimba, Congo Brazzaville, venez nombreux, vous allez jamais décider. D'accord, Kinshasa, 3 d'entrée, VIP en or, $50, VIP normal, na $30, paie entrée normale, na $10, ya Pamba, Oza Mobimba. Yebela. N'importe quoi. James Moulou. Na volonté nyonso organiser ezalaki amour. Mami Lela. Yango pe ekoki kozanga te jamais erata ezosala buzz mikolo na ndenga kosakana te. Bulu yeke plus bakisela kango original en mode 4G. Potuna lelo ezomepa ya nani? Tolanda. Elo ezala ngote bulu yekende kindoki kati na nkolo. Mbote bana kin nga komona nga pasi ya mbuta. Bulu yeke lelo euti pa na nga na ngina tuna boye bisanga. Dorsal ezali mukongo ya salite. To mutu oyo alali salite bo répondre na komona rekaza poem sabiso dorsal ezali mukongo ya salite to mutu oyo alali salite dorsal ezali mutu alali salite mutu alali salite mutu alali salite dorsal ezali mukongo ya salite to mutu oyo alali salite. Réponse na ngai eza dorsal eza ilamba. Eza ilamba, eza ilamba, eza tipo. Eza ilamba. Ngai docteur Doute André. Oza docteur? Docteur traditionnel ou bien? Traditionnel. Docteur traditionnel. Totuni dorsal ezali mukongo ya salite to mutu oyo alali salite. Bon, dorsal cela veut dire moto oyo azali ko souffrir na dos. Dorsal ezali moto oyo azali ko souffrir na colonne vertébrale. Dorsal ezali moto oyo azali ko souffrir na colonne vertébrale. Dorsal ezali mukongo ya salite to ezali mutu oyo alali salite. Ya mutu alali salite. Ya mutu alali salite. Mutu alali salite. Dorsal ezali mukongo ya salite to mutu oyo alali salite. Tera mukongo ya salite. Mukongo ya salite. Mukongo ya salite. Komona nga Ibera. Ndeko Ibera. Dorsal ezali mukongo ya salite to mutu oyo alali salite. Eza mukongo ya salite. Mukongo ya salite. Mukongo ya salite. Dorsal ezali mukongo ya salite to mutu alali salite. Dorsal. Bon, dorsal eza neti mukongo mutu colonne so ekomi salite to kobenga ngo dorsal. Eza neti mukongo mutu so ekomi salite eza to kobenga ngo dorsal. Eza neti mukongo so mutu alali ekomi salite yango eza dorsal. Dorsal ezali mukongo ya salite to mutu oyo alali salite. Bon. Bref, na bakano
mutu bokongoza salité po biso dorsal dormir c'est le fait de dormir ou bien causer la salité. Mais en bref, ça signifie que non, que mutu la salité parce que dorsal mutu la salité. C'est quelqu'un qui est un peu sale là. Boulouye que plus ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître, ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend, parole du jeune maître. Moko bomoni ndenge Boulouye ke kotela kibino la banda ku bosimbi bapandi boseki na tango bosekaka biso pe ana magazine Kin Lartus to sala ka lokwa bino kasi bobo sanaka te ya kozwaka papier pe stylo pona konote bo simba pe bo comprendre dorsal ezali mukongo oyo ezalaka na salité to pe mutu o alali salité te kasi boyeba ke dorsal na anatomie ezali nyonso oyo ezoko appartenir na mukongo yango nde babengi dorsal na banza bo comprendre pe bo comprendre ndenge to komi na suka ya magazine biso kasi tika to continuer bongo na page rose oyo. Joyeux anniversaire na Michaliwa Lambingazor o pe abotai mokola lelo tika ete nzambe abatela yo na mokolo moko pe buji moko bakisi na mokolo lelo tika to pesa mbote ya kilona maître Magi Makiese yo azolanda biso na moment oyo balobi to sela ka kilelo po ekosimba toloba lisusu nini tolobaka mais to continuaka koloba po sala eloko balobi tout travail mérite bien son salaire. N'importe quoi. Botu na ngulu ngana bino tomona ni sous lobby po sa eloko. Te